Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Tusamba encha muza mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa sedeto ye untwadi ya mwanda velela bika wakalanga yeto tuka kwa yele mvu seye mwane mwanda velela. Amen. Nakomba tata mwana pe tata limo mosante tolanda ki matei na biso papa selo mutate ya ki biso abandela ki na banzembo ba Yuda akeye na mibeko mikanda na ye asuka toyoki tobomba tosalela pona mokolo wana tobika. Likambo ya monene Nzambe azali na ngambo na biso. Soki tolobi bongo papa alingi aloba nini? Tozalaki batu te. Lelo yo likambo ya tata Nzambe soki ezotangama na biso seke Nzambe aza na ngambo na biso. Tolandi makambo nkolo Yesu alobaki. Ngai nakei nake kobongisela bino esika epai ya tata. Epai ya tata bisika bizali mingi, kasi na nsima na nga mosusu akoya. Sanza tozali ya septembre. Le 12 septembre 1887, tata Kimbangu abotami. Kaka le 12 septembre, tata Kimbangu akangami. Eza likambo monene. Nzembo dirija bayebaka. Kimbangu bikisa bato na ngai ye alobi ngai ye nakoki te. Soki baza ya kobongama bayeba na nzembo wana tondimi mpe tozosi kobanda bakoko na biso bayambaki tata Simon Kimbangu. Soki totali histoire koya tata Kimbangu kobotama na ye, kokangama na ye, misala na ye, makambo nyonso elakisi ke baza na ngambo na biso. Ezalaka mabe soki otosi te, me soki ondimi osaleli, lobiko ezali dirigeant. Olongola bato bangai ominyo komya satana.
Merci dirigeant. Yomoko kanisa. Azali na ngambo na biso, tata Nzambe aza na ngambo na biso te. Po nkolo Yesu atosaki tata na ye. Tata Kimbangu atosaki nkolo Yesu. Bapapa batosi nkolo Yesu. Sikoyo biso toza kotosa banani, batata na biso te. Bazali ngambo na biso. Dege touti oloba. Na bomwana na ye tata Simon Kimbangu. Wana nano abandi mosala te. Kasi makambo azaki koloba, makambo azaki kosala, azalaki ndenge mosusu. Na papa Kimpenda bake kopasola bandika na bango, oyo papa Kimbangu apasolaki ya kopola ekwei na chemise ya tata Kimpenda. Tata Kimpenda na motema, chemise na ngai baby, tata na ngai kobeta ngai. Nzambe déjà comprendre makanisi ya tata Kimpenda, papa Kimbangu comprendre. Alobaki yango poelete te, kasi na motema kanisaki papa Kimbangu alobi azwi kaka mosapi maleme. Salite wana kamati yango abongisi ndika ya kitoko. Meka ale ndika ya kopola ekomaki kitoko. Nani wana? Sikoyo makambo azaki kosala bomwana akoli na ye. Milfwa akendaka na lukengo pa ya Ntsumbu Simon. Masolo bazaki nango bokoti ya bana Israel na kobima na bango. Toyebi lisolo ya Egypte. Soki akeka yango bazaki kozongela koloba, kosalela. Soki akeka na lukengo yango na yango kaka. Tata Ntsumbu alobi, me pona nini likambo ya Israel? Yango kaka azongelaka. Pona koloba ete bana Israel bakotaki na Egypte, me biso tokokota na mokili na biso, tokobima te, tokende pa ete, tokokangama, tokokota boloko, tokenda bowumbu, me kati na mokili na biso moko. Sika Ntsumbu Simon yoko comprendre, zoke eza boye. Sikoyo pe esengeli asala ake Kinshasa, ake koluka mosala azwi na kompani mbila HB Marsavuko leloyo. Obali kosala na ye pointeur. Kasi na midi azaki na place ake na kosambela ye moko avandi. Ti lelo place wana ezali, nayebi te soki babujaka yango me ezali kaka. Na Marsavuko. Midi nyonso fa kende wana. Mais à fin du mois, ake po azwa mbongo na ye, alubiso ozwaki mbongo na yo. Nga nazwi mbongo te ozwaki mbongo na yo. Bakolakisa ye na papier, signature ezali. Nzoka nde nkolo Yesu na fin du mois ake kozwa mbongo na ye, asimbi yango ye moko mbongo ezali te. Po elakisi ke mosala eza kolanda ye, owana te ozosala. Bato bamoni ke salaire eza te,
bato ya motema malamu bakotize mbongo bapesi ye sala ta commerce akoya na kazangulu asombi bakuanga akende koteka ntango akoteka bakuanga wana prix oyo asombelaki yango kaka ezokozonga bénéfice ezali te elakisi ke oyo ozosala nyonso wana te bambuta oyo bazalaki na bango balobi si c'est comme ça kende kaka na mboka basombi biloko bapesi ye lokola nzombo aye na kazangulu babotoli yango na policier likambo te akomi na nkamba bana bayambi ye papa kisolokele papa dialungana papa diangenda bayambi mwana me eloko ezali te na nzela babotolaki mfu abotolaki ye moto abotolaki banzombo wana mwasi na ye atala mingombe bie meme ntaba bie soso gu kaka ya nzombo wana me mosali pondu me mosali ndunda nini yango kaka mikolo nyonso gu kaka yango wana nzombo esika oyo eza kosala epasi amiboma akoti zamba ata mibomi wana mutu soki ake komona ye alamuki na ye akozoka na ndako nzombo kaka azwi singa atina kingo tina nzete akufi me ntango okweya mutu amoni ye kaka alamuki na ye piniso ya makasi kino na 63 bia 64 ayaki na papa Mfumalongo na mokoto asengi bolimisi ntango azongi na mboka na ye kuna ntango akufi ake libela elakisi te nzambe azala na ngambo na biso kaka nde toza koderange me oyo bakanaki kosala po tobika ezali kaka salela nzambe na yo na solo ntango azongi mboka na mars le 17 mars likolo efungwami nkolo yesu alobi na ye lobi na midi nazokoya kuna na nkamba wana ezalaki le 17 mars le 18 mars nde akitaki bavandi esika moko bazali kosolola nsima nde akei na ye nkolo yesu akei ke sikoyo ntango ekoki ya kobanda mosala le 4 avril bakoki kosala banzete ya mabaya moto akufaki na kimbonza sikoyo ndenge bazosala mosala ye papa kimbango nzoto ebandi kolenga bato bazalaki ensemble yo makambo na yo kaka misala yango kasi nkolo yesu alobi na ye ntango ekoki tika mosala wana ozali kosala kende kobanda mosala le 4 avril azwi chemise esika atiaki yango likolo ya nzete alati akei malgré nzete wana etikala te me place wana
nzete ya safu ebota wana ti lelo mpe ezali kaka makambo ya 21 ti sikoyo ezali kaka azongi na ye le 5 avril na 0h tozokota na le 6 kolo yesu sikoyo abimi na ndako masolo nde efungwamaki wana lobi kende osalisa bamaki ya ntondo na ngombe kintsuka ntango bazodiskite mama muilo aza kotala aza kolanda ntango kolo yesu akei mama muilo atuni nani wana bozali kosolola nkolo alobi na nga boye likambo te ndima na kopesa yo maboko yango bamama balobaka soutien de l'église donc azali kaka na ngambo na biso baza na ngambo na biso bi baza na ngambo na biso te kasi bongisa kobebisa te nzambe azali kotala tie mosala ndenge ebandaki na ntongo mama muilo atikali kobeta ngonga ya ndako ya nzambe papa kimbango na papa kisolokele babimi bakende tsonaki nyenzi fo balekela esika mama kia ntondo azali akomi wana atali ne maladi bien ndenge kutime ezaka na mboka bolali ndenge nini oza ndenge nini mama alobi mpasi kaka ye mobali mpe alobi soki navandeli ye te mpasi ekosila te fo ndavandelaka ye na motu aleki na ye abandi kokita mpo bakende ntsona mai wana ya ntwantumbu na ngombe kitsuka mpona kokati kolo alobi nalobi na yo nini salisa mama wana zonga nde azongaki aye kosalisa mama wana papa kimbango mpe alobi oyo eza kaka etumba azokima me kolo yesu azokolanda ye kaka likambo oyo bakoko bandimaki yango ti aye kokangama aza kei baza kondima yango kaka oyo eli kaka na mbanza ngongo eyebani mundele apesi pigeon epumbwe bapesi ordre bamindele ke biso tolingi tobongisa bino ye aza kolinga te bobonga bobeta ye de esika bimisinaki loboko likolo mbongo ebimi bato balandi kaka mbongo me na nzela esikaki atelemisaki moi mundele andimi moto oyo aza ndenge mosusu vis-à-vis mundele alobi bozali baesclave bozali bawumbu sino mosala ezosala tata oyo eza malamu fale pa tokanga ye kasi lokola commandement baza bawumbu toujours kondima kaka bakonzi ndenge baza koloba batémoignage mpe malamu ezalaki kasi lokola tozalaki bawumbu ye ayaki kolibere biso ye tika mona mpasi ti koloba bakomi na mbanza ngungu de Rossi basali programme batia ye na ekuluzu ndenge babomaka kolo yesu ye alobi te ngai nakokende likolo toyokanaki boye te batiaki mpe tembe oyo bakendaki kokata nzete bazomema na mbanza ngungu basala programme faux pas esalamaki na nzela oyo batiaki nzete wana ekatani etuti na lokola mundele wana azotia tembe apukane nde batiaki batindaki ye na poto programme wana ekufaki nde bamemaki Kinshasa babwaki na mai makambo nyonso basalaki na Kinshasa ezala butu ezala moi ye azalaki kolonga na ye kaka wana nde nani ye
Tondimi yango? Alors, tia quel likolo Elisabethville akomi kona. Mais ba place nyonso za koleka na nzela aza kotelema. Soki bakangi na nzete bato bake kolia na bamindele bake kolia na bango ya tikali ne kaka wana. Mais akokota epai ya bato kende koteya na bamboka ti ya kozonga. Akomi na Elisabethville. Papa Tukemboso azawana atemone ata likambo moko basimoki mbango mitano babimaki. Merci papa ndenge opesinga imaloba. Pona pesa mwa témoignage ya makamutela simoki mbango asalaki bakangaki na prison Elisabethville na prison ya Kasombo. Tocheke on akati na mikanda akamunini tata simoki mbango azana kati ya prison na 1942 amonani bakangie kuna na boma bakangie bamindele balubi kimbango akimi na Elisabethville batuni kuna na Elisabethville azana yekuna kasi balubi oyo tokangie na boma nani bamindele balubi botia na prison batia na prison moko ya sama bele kuna na boma na camp militaire bati bakangi yango ye na kati ya selile wana sikoyo bati garde na libanda mokonzi basoda mundele balubi lobi nde tokamata ye tosambisa ye bongo tobomba ye. Tongo etani bako tala grille to porte bibende ezalaki na selile wana eza susu te. Bakoti na kati bamoni pe ye pe aza te. Kasi atikali kotika babubu misato. Bubu misato na bameziri ya bana na ye. Bazwi babubu ye mutu azali te. Balubi akei na porte ti moya lelo porte wane monana te. Tangu papa Diangenda, papa Kurutu na papa Mfombanza. Tokendeki na boma na grand marabout ya kupesa ye decoration ya nani grand cordon de la paix. Tuzakine kuna na boma de procureur général apesa ki papa babubu wana nyonso misato. Papa zwaki yango agardaki babubu wana pe na kimbanseke alakisaka yango na bandimi nyonso. Kaka na 42 wana baye kokangana babisika misato mitano na Bolafa na Ikafela na Equateur na Mbandaka pe kuna na Elisabethville bisika mitano kaka yemo kaka simoki mbango alubi mendengene ni mutoyo bisika mitano amonani bakangie babite akimi bakamatiye bamemie lisukuna na bango mitano bame bango na Elisabethville kuna na prison bakonzi balubi bon toko samsa lobby tango bati bango so mitano na kati na style tongo ekoki bako tala atikali ka yemoko mitano mususu waza sute. No makambo ebele papa simoki mbango asalaki pona kolakisaki ye azali nzambe solo. Makambo yango totiaki yango na kati na mukanda na
le 12 septembre 1987 tufitaki centenaire na Kinshasa. Tubimisaki mukanda na kati ya mukanda oyo imprimerie akosala yango na Nkamba. Lukola papa kamataki décision mikanda nyonso il faut salamela awa na kati na imprimerie na biso. Ezali na bande dessinée ba image ezali na kati na centenaire ya 1987 papa Simon Kimbangu akokisaki 100 ans to publiaki mukanda oyo yango ekobima na imprimerie ya Nkamba. Makambo nyonso papa lobeli awa eza na kati résumé na kati ya mukanda oyo nde bokozela ngo na imprimerie ya Nkamba. Makambo nyonso papa lobi ba détail nyonso na tangu baza komema na masuwa bakomi na Kindu. Papa Simon Kimbangu lokola bankole nyonso bakitseki bango bakena bango na lowa. Papa Simon Kimbangu bamemie ti bakomi na Kindu asengi na commandant fungolanga baminyololo mpona kende kosukola na sukola te elongi. Commandant lobi yoka yozalaka Nzambe omi longola na kati na minyololo okono sukola yimoko. Commandant za utala Papa Simon Kimbangu tangu kaka bondeli baminyololo nyonso ekwe na mabele akitina masuwa akena likolo ya mai na Kindu atambula na likolo ya mai akomi na katikati akoti maboko na mai abendi savon asukuli longi na ye sili azongisi savon na mai akoti su loboko abendi essuie-main amipangusi sima nango aye kozonga na kati na masuwa. Commandant belge azali kotala. Donc wana nyonso ezalaki ba démonstration asalaki mpona kolakisa ke ye azali Nzambe aza mutu ya ndenge mosusu. Donc moi petit résumé mais nyonso soki imprimerie parce que topesaki yango na imprimerie ya Nkamba bango nde bato bakobimisa mukanda oyo soki ebimi kaka makambo nyonso papa zoloba awa ya miracle Papa Simon Kimbangu asalaki totiaki na kati na mukanda ya tolobi boye mukanda ekomami spécial centenaire. Papa Simon Kimbangu bakomi na batuni na mutuna na français qui est-il yende nani tokozwila yango na imprimerie ya Nkamba. Soki ba imprimer yango parce que ba mikanda eza deja kuna so ba imprimer yango kaka mutu nyonso akuzana accès ya kozwa makambo nyonso ndenge papa za kopesa ba résumé ya mike na makambo Papa Simon Kimbangu asalaki. Akanti papa tusilisi. Merci Papa Tukemboso. Otozo loba elakisi ke bazali na ngambo na biso. Elisabethville, directeur yazaki na prison mondele. Kasi soki aligaki de vacances na Belgique akotuna liboso Papa Kimbangu bongisa na komi kokende na Belgique makambo nini nakokutana na kuna ya mabe ezala te ya malamu ezala. Ye moko Papa Kimbangu expliqué tango okoma bakoyamba yo bien okovanda bien na famille bozongi na yo pe soki kozala bien textuellement ndenge akoloba na ye lelo mpe akokende lelo akozonga sinon nakuti bango malamu tovandi mpe bien makambo nyonso ezalaki bien. Wana nani wana baza na ngambo na biso baza na ngambo na biso te. Soki tolobi bongo ye atiki biso na 50 na 60 ba papa basali programme ndenge bayokanaka ntango akendaki na Mbanzango batie na train po ekende train eza kokende te. Ye alobi avant ekende train mama na bana baya baye kolanda Mfuma Mbanza na Papa Mfuma Longo wana Papa Kulutu akangamaki avant.
histoire toyebi yango ke balobaki ke ntango na ngai so ekoki nzoto na ngai ezonga na mboka nkamba bayokanaki nde na 60 ezongaki na mboka nkamba me na nzela mpe baproblème ezalaki attaque meme na Elebo bandidisaka kaka nzoto ya papa Kimbangu na mai kasi esalamaki te bakokaki te ye moko abondi bitumba po egare susu na Kinshasa baproblème ezalaki ntango Kasavu bazwaki bokonzi na ye kambo ekweyaki me alongaki ntango nzoto ekomi na nkamba papa Mfuma Longo alobi bomengo na bino kimvwama na bino richesse na bino yango oyo to négligé nzoto ezonga na nkamba mama Moïla azali kuna papa Kimbangu azali kuna bapapa bazali kuna bamama na biso mpe bazali bango nde batikelaki biso devoir totonga kaka Yerusalemi yango tozotonga mpe tozotonga te masengene ya mabe mpe ezali maloba ya mabe mpe ezali kasi tozali bana botosi oyo elobi tata yango tokolanda tokotosa nga aza na motuna mbwa azalaka na makolo mine alandaka banzela boni makolo mine alandaka nzela moko kaka nga kaisaka ke lokola ezali mine fo alandaka kaka mine bongo banyama zamba bango mpe ndenge moko makolo mine balandaka kaka nzela se moko biso sikoyo tokolanda banzela boni po Satana mpe ati bisengo na ye tokolanda te toboyi akende na ye tala histoire ndenge yango ezali na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tata Nzambe tango otindaki Angelo aya koyebisa Zakari ke mwasi na ye Elizabeth akobota mwana mobali oyo tobengi Jean Baptiste mais Zakari lokola tiaki mois d'août okomisaki ye baba à travers Angelo bongo ba oyo basali ko continue ko tungisa yo famille ya Batobia bangeso ni basala balate boni osali ko continue ko tika bango ba continue théâtre na bango papa kasi toyebi ke kasi toyebi ke Milan ezokozela bango ezala boni libela kasi alobaki bien likolo ya yo tata Nzambe awa na se ya ngai Satana papa ndenge otunaka epai ya papa Mfumwa Mbanza papa ya Lunga na Kiangani
tango utaki na mambulu Satana ayaki kosenga etango papa Mfumambanza apesi yo rapport otuniye tata ondimaki réponse ya papa Mfumambanza nandimaki te enzembo ezali oyo yo tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu Kiangani osenga ki epa ya papa Mfumambanza papa Dialunga na Kiangani tango ozali kokende kende na bandoki na yo ngana kosala na ngana bandoki te elamba ya sengao papa osali na yango kata kaka papa elamba ya sengao osali na yango kata kaka papa na mukuse Est-ce que Papa Saïdi azali? Aya na toyokaye. Soki ngana bengi Papa Saïdi batata oyo ya biso balobaki boye kamba ekoyamba mabota na mabota bakuta na este west sud pona kolakisa ke totonga Yerusalemi kolo Yesu akusangisa biso awa bongo be bongo te me tuzoyoka bamosusu bazoloba pona nini bazotonga nkama oh ba papa balobaki te totonga Yerusalem bondako oyo ba papa batongaki te ndako tozo nkunga miamba silubonga biso nyonso tokoyemba yango ye moko akotiango na lingala nkunga miambasi na kombo ya tata na nkombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani envoyé spécial ya nkolo na biso Yesu Kristo na fukami na makolo na yo pe na pesi yo merci na ndenge opesi ngai maloba nzembo oyo ezali nzembo ya 1921 enkunga membasi nubonga nusatambula makanda manza oyisu kunu gonza kesa kenuvila kanako entonnez les chants des anges. Vous rassemblerez toutes les nations du monde, les tribus du monde. Jésus seul qui va vous unir, vous pacifier. Vous n'oublierez jamais cela. Nkunga miamba sinubonga toyemba biso nyosa 2 3 nkunga miamba sinubo nusatambula makanda manza oyisukunu onza kesa kenuvila kanako nusatambula makanda manza oyisukunu onza kesa kenuvila kanako enkunga miavansi nubonga
nusayimbidila Yesu wantu kadi yano kuluvuluzanga kenu vilakanako. Enkunga vansi nubonga nusatambula makanda manza oy nzakesa kenu vilakanako nusatambula makanda manza kadyo yandi kuluvuluza nga kenu vilakanako seke kwiza mufundise zula ye makanda magonso manza munamana kanulungisila senu avuva menamo seke kwiza mufundise zula ye makanda maonso manza munamana kanulungisila senu avuva menamo ye makanda maonso manza munamana kanulungisila senu avuva menamo enkunga miazulu nubonga nwakembelela Yesu wantu kadi yandio kunuvuluzanga kenu vilakanako. Enkunga miazulu nubonga nusakembelela Yesu wantu kadi yandio kunuvuluzanga kenu vilakanako nusakembelela Yesu wantu kadyo yandio kunuvuluzanga kenu vilakanako. Nalingala elingolo baboye boyemba banzembo ya banjelu boko yamba mabota manso ya mokili minoko nyonso ya mokili Yesu nde akosangisa bino bobosana yango soki mokete azali koyapa na kosambisa mokili na mabota manso ya mokili na maayi alakelaki bino bobosana yango te boyemba banzembo ya likolo pona kosanzola Yesu mobikisi po yende abikisaka biso mobikisi nde ye bokoki kobosana yango te. Sa divinité Tata Molimo Santo envoyé spécial encore na biso Yesu Kristo na bandi na expliquer trois couple wana lingala. Merci ndengo pesa kinga maloba. Merci oki novana na yo. Ngasika na telemili kaka. Bazali na ngambo na biso bazali na ngambo na biso te. Ngana yo nalingi na yo kaboganga tuatire pumbwa. Bazali na ngambo na biso bazali na ngambo te. Pamba te kolo Yesu babomi ye. Ba ye koli na ye nyonso babomi bango. Moko mutatikalaki Jean.
azalaki na boloko na île. Nkolo Yesu aye kobimela ye. Ye alobi tozali kokota na mokili ya sika, mboka ya sika. Bongo bie bongo te. Kasi mboka wana tokokita, makambo nyonso bokozala nango elelo oyo bapapa bakita epa na biso. Oyo nyonso ataki mbango alobaki esalami. Fuma longo ake na Israel. Toyebi tempelo etongama kuna, Nzambe apesaki bokasi epai ya Salomo atongaki. Tango papa mfuma longo ake kuna balobi libanga tia libanga ya ndako ya Nzambe, totonga ndako ya misato. Ye alobi nazoya. Tango azongi aye kotia oyo ya nkamba na 61. Metango nano ekoki te na 76 nde tobandaki yango. Bongo bie bongo te. Tokoti yango bie tokoti yango te. Ezali ya suka. Kasi balobi na biso totonga Yerusalemi. Biso bana batiki tondimi. Me maloba eza koleka ebele ebele. Tokolemba. Kaka mbongo wa tomate, mbongo wa pilipili, matungulu, fufu, kwanga, yango be yango te. Bolembo ebani kokota. Obalobi ya Yerusalemi, komisa na Yerusalemi. Po ba papa balobi bien. Bolingo mibeko misala. Tosilisi na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Salut la famille, salut la communauté congolaise, Zangai Wabino, le PDG Jires Yara. Nayeli boso na bino kopesa bino banonce lokola momesano. Toza na conteneur bar 58-54 au ezo kende le 20 septembre. Topesa ki bino déjà banonce, bomona ki déjà na ba réseaux sociaux, ba publicité na biso ezo leka. Tosengi na papa, maman, ndeko mwasi, ndeko mobali, yo muto tikali na biloko, benga biso poto ya ko récupérer yango. Deuxième message, eza programme toza nango semaine oyo na weekend oyo tokozala na ville ya Pioya, Bloomington, Mamouf et puis Galesburg. Donc weekend oyo. Weekend prochain tokozala na ville ya Chicago, na ba ville nyonso tu eza nzinga ya Chicago tokozala kuna. Mais semaine oyo yo mto vandaka na ville ya Pioya, ville ya Mamouf, mais ville ya Galesburg, ville ya Bloomington, se préparer benga biso tinda ba adresse tokozala wana na weekend oyo na 4 villes autopesi bino. Donc programme to ngai topesa bino yango wana milengela soki to leki tokozonga lisusu te. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.